yango mokonzi moko akitina kati ya mabele oyo eske bokoletela mokonzi maboko lisusu ya kovana me toza na joie ya komona ke ndenge mokonzi akaniseli biso. Pourquoi toliaka na pasi? Nous vivons dans le mendicité. Ba nani ba gouverneur o baleka en tout cas weza mbala liboso oto mwana gouverneur ya liboso aya kotala biso awa tozaka neti bantu babwaka parce que tozali pe na idée teke ekosalema ndenge oyo me ndenge papa et gouverneur raisonner biso ezalo kwa na mikili ya poto pende ba raisonner batu nyonso o bavanya na bandako mais na kumisi nzambe ndenge ya kotala biso ayeli biso pe biloko ezamba ya pope asuka te nzambe apambola esengweza ya ebele mwa etolo bango ezate esengweleki makasi eleki tellement leki makasi na ba confinement biso bendikapé to vivre akaka so to teli boko na balabala epa bakonji basungi biso siko kuna lokwa na gombe bisika yo seza ya kokanga lisungi na biso utaka ke pa bakonzi to pamboli nzambe lokola atindi papa Gentina ya kotala biso nzamba pambola ya bakisela ya ebele. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Merci fidèles internautes de Congo Dialogue, nous vous disons merci de votre sympathique attention. Aujourd'hui, nous faisons une descente avec les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Excellence Gentini Mbaka Ngobila. Pas de commentaires suivant ce qui va se passer. Vraiment message nanga ya liboso ezana no totoni nzambe botondi mingi pe to remercier gouverneur pe mokonzi ya mboka ya komona kokanisa biso parce que oyo ezali centre ya munene koleka ba centre nyonso meyebanaka te batu bakipaka biso te toliaka na pasi makamu nyonso na pasi surtout na confinement oyo bandikape meme babanda kotianga kutu makelele mendenge ni ba centre mususu baza kolia batozwa biloko biso toza kozwa te donc moi pasi ekomaki par rapport à komona ke tozali au moins na 117 familles plus de 600 personnes auto vananga na place oyo ndenge bozabo epo bato mususu basi babimaki po ya kovana mais toza na joie ya komona ke ndenge mokonzi akaniseli biso. Pourquoi toliaka na pasi? Nous vivons dans le mendicité. Tango tozo ke no senga na babare, tango bandikape ba ke no senga na ba magasin, mais ba magasin na ba kangi yango. Alors to yaki komona pona makambo etali coronavirus et to COVID-19, to yaki komona ke bandikape nde bazali exposé na maladie wana parce que aliaka na temps du jour. Le fait que azana eloko kolia te place au ke no senga akoko nokuta na pena maladie et puis tango akozonga awa enyi kolobaki no biso nyoso toza ba candidat ya coronavirus yango tolobaki ke en tout cas ezambala liboso boye to mona boye mais ezalambala suka te bakanisela ka biso parce que tozo vivre penza na passe même atana baloko na biso ningo zo mona awa eza kotanga na ndenge ya kosakana te
soki mbula ebeti okuta handicapé mosusu aza aveugle, il est handicapé, il est aussi aveugle. Mbula ekobetela ya kopola kaka wana il faut baya komema ye. Tozana ba difficulté moko makasi. En plus ba toilette na biso ndenge ezali awa tokolia bien. Mais soki bomeki kotambola bokuta penza ke no banyei ebimi penza ti likolo na ndenge ya kosakana ezali te. Alors lorsque l'handicapé azonguluma po ke nokota na wese wana Papa, réaction de Rosanini, c'est mon Rosanini, le gouverneur Gentini Mbaka a écouté la bino, le lot en ensemble. Bon, en tout cas, il y a les bossons à Opesa et Nzamba Pambola et Abakisila et Belé. Ponande Saboye, Ata, Nani, gouverneur Baleka. En tout cas, oui, Zamba la Liboso, Otomwana gouverneur à Liboso à Kotala Biso. Biso awa tozaka neti bantu babwaka biso. En tout cas Nzamba Pambola e lelo pe tokosepela na bana na biso ekozala malamu. Donc confinement au moins epesi bino moins souffle parce que bozali na moyen te mikolo. En tout cas Nzamba Pambola e na minute oyo ndenga asungi biso na biloko c'est que tokozala na biso esengo tovanda na ndako moya kotambola ezate. Nzamba Pambola et Abakisile Belé. Merci papa. Toyepe papa na biso bino bakangi ba magasin ba bisika bokendo senga lisungi confinement te bige dali pas pour na bino kasi le gouverneur ekotala bino et soulager bino par rapport à ba magasin des aéros kanga na ville mobile. En tout cas exemple ndenge wana vraiment esungi biso makasi parce que tozali pe na idée teke eko sale mandengo mais ndenge papa et gouverneur raisonné biso ezalo kwa na mikili ya poto pende ba raisonner batu nyonso o ba vana na bandako. En tout cas soki boye to mone que changement déjà na mboka na biso. Osenga nini na bakonzi mususu parce que ba gouverneur nyonso ba sala ya ngote au gouverneur Gentini peut-être comme ta liboso nde papa lobby mais na bandeko mususu bakonzi pe mususu ko senga bango nini pona bandeko na bino pe mususu. Basa la pendenge papa sali boye e ko zala sengo mingi pona bango Nzamba opambola bango. Maman lelo za mwasi oza maman esengo na eza nini na kati ya confinement comment na gouverneur Gentini Ngobila ayekota la bino. Esengo na eza pona moni akanisi biso. Nandimi ke yepe akanisi biso neti bana nyonso tu. Confinement ekangaki biso tozala kovivre na kosenga-senga. Temaki ekangamaki moye tovivre na bana ezalaki te nzala bamalade me na kumisi Nzambe ndenge aye kotala biso ayeli biso mpe biloko ezala mbaya mpe asuka te Nzambe apambola ye. Bongo bandeko ya ministère ya baaffaires sociales oyo basokipaka na bino basalaki ate signe te. Affaires sociales bon peut-être bakosala signe. Bakosala signe d'ailleurs. Maman réaction eza nini lelo gouverneur Gentini aye kotala bino na centre na pendant ba confinement. Papa esengo eza ya ebele moye tolobango eza te esengo eleki makasi.
eleki tellement eleki makasi na baconfinement biso handicapé to vivre akaka so to tie liboko na balabala epa bakonzi basungi biso siko kuna lokwa na Gombe bisika yo cheza ya kokanga lisungi na biso euta akaka epa bakonzi to pamboli nzambe lokola atindi papa Gentina ya kotala biso nzambe apambola ya bakisela ya ebele. Okosenga nini na bakonzi mususu o non baleki te po na kosunga bino po babakisi su 15 jours. Tokosenga kana bakonzi bo bazana na mitema mama batalaka kolela na biso po tozana lisungi mususu te soki nzambe akobeta bango na mitema bakonzo batikali baya kosunga biso lokola babakisi 15 jours tozana esika akokende te tokenda tobimaka po Bible lobi oyo abetaka porti nde bafongolelaka ye oyo asengaka nde bapesaka ye sikoyo baporti nyonso eza ya kokanga sikoyo nzambe asunga bakonzi ya mboka wana asunga bango apesa bango mawa na mutema po te baleka kosunga biso eloko eleki kosunga eza te soki bango basungi biso nzambe mpe akopambola bango. Balobi gouverneur Gentin eza gouverneur ya liboso oyo aye kotala bino bosepeli nango tosepeli makasi oyo eza mbala liboso tomona gouverneur de la ville aya kotala bandicapé po biso bandicapé nde totambolaka na toza lokola eloko moko ezanga ntina mais na nzela na ye Gentini papa Gentini abime esika asala na biro na ye aya koya kotala biso eza lipamboli munene mpe esengo munene na kati ya mitema na biso na bana accouchement ya makasi oyo ezali na biso donc moyen ezali te na makambo wana poaso ya kovivre mpe ezali te bandikape biso totangi baklase misala mpe eza te toza kosala te kaka eza na biso mama kasi toyokaki te bavotaki lwa moko mpona bino bahandikape basalaki loi organique na biso utaka banda kala ezalaka me basinaka yango te ti lelo biso toza kosenge na gouvernement central na mokonzi ya mboka badepute nyonso bayokela biso mawa basinyer biso loi organique wana sino te bandikape bakomi kokufa bo baza na basite meme na bacentre toza kokunda bango biso moko moye ezali te yango toza kosenga na gouvernement central mokonzi ya mbeka oyo azali akoka kosinye biso loi organique de la province de Mai-Ndombe, madame et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les directeurs généraux des régies, monsieur le cordon Kinshasa Bopeto, bandeko nyonso alimete, bandeko afuna, mbote na biso. Kasi mokolo na bino o mitema na bino eimaki mingi bolobi bongo gouverneur yango ezali kaka mwana mboka Gentini oyo tolelaka boni akokanga oyo bobengi confinement akokanga Gombe abosani na biso ba-handicapé ya funa bolobaki bongo te eske bokangaki nzela te na marche na bino bosalaki na bosani te bokangaki nzela te kasi commune elobaki boyo commune elobaki mokonzi aza na bana ebele kasi katikati ya motema na ye akoki kobosala ata moko te yango lelo bomoni quelque soit bisika bobatami boye po moto akota kote oyo eza mwa pasi aye makolo alobi lelo Bartime lobiko na yo lelo Bartime lobiko na yo okanga biblia te oyebi Bartime te oyo azako oyo ayeli bino lelo ezali papa nyonso tu soko aye kotala bana soki kotala banoko bana kasi azangaka mwa elembo te bongo te
Est-ce que bon moi il a vu là? Pourquoi tu as la kosenga? Bobo Msala. Merci. La présidente Labino. Et délégation Somoye, et la combo et chef de l'État, Zanda Pambo Labino. Nous allons centrer à Mounene, la ville à Kinshasa, parmi les 12 centres. Pour les hébergés, handicapés et belés. Mais total à la télévision, handicapés, monsieur, bazoswa baton, bazoswa biloko, mais biso toyebana te parce que tobatami. Mais mokolo wana navandaki nzala eleki, nayebisi bandikape biso tozoke lokoya na nzela. Mituka oyo koleka, soki bakokanga biso bakanga biso, kolanda na ndenge le 4 lepre basalaki. Tango tokendeki, bakangi biso wana na nzela bamemi biso epai ya mokomese, ekwana bamemi biso na hôtel de ville alobi makambo ekokoma epai ya mokonzi. Namoni ke maloba yango ekendeki pamba te, yango mokonzi ye moko akiti na kati ya mabele oyo. Eske bokoletela mokonzi maboko lisusu? Papa mokonzi, toza bana na yo liboso ya polio, bamosusu mpe baaksidante. Toza na souffrance makasi ndenge oza komona. Na domaine na biso ya personne vivant avec handicap, même si vous étudiez, okoluka mosala eza mwa mpasi mpo baengage. Yango nalobaki kutu ata na bandeko ke bavote mpe loi ke na basosiété babanda mpe koengageaka mpe bahandicapé oyo batanga mpo tosukaka mpe famille. Handicap, ce n'est pas la maladie. Nous ne sommes pas les handicapés mentaux, mais nous sommes les handicapés physiques. Donc nous allons lokola bato nyonso, toza pe na posa ko vivre lokola bato nyonso. Mais condition na biso ndenge tozali eza mwa pasi. Bandako nyonso ezali depuis ba flamba. Nyonso ndenge ozomona awa ezali kotanga. Batole kuna likolo ezalaki ba internet ndenge ezalaki ya kala ebuka na bukana. Siko soki maye ye evandi likolo, maye ezokitela bandikape na se. Epe arrive eza na bandikape mosusu, po amata na velo il faut bamema ye. Soki moto azali te, c'est-à-dire mai wana ndenge kobeta, akovanda wana, akokauka wana, soit abengi voisin, yango moni pasi na biso ya liboso yango wana. Batoilette na biso, ndenge ezali toza ebele. Alors toza na 4 toilettes na minute na zoloba nyonso eza ya kotonda. Tozosenga penza urgent. Ba salite limiti libanda, toza na bandikape mosusu bangulumaka na mabele. Donc pour kota na wese fo anguluma na mabele. Alors tosala mwa ba système handicapé angulumaka na mabele mutia makolo kokota kuna te. Parce que le fait que nye esi tondi tina place wana moya ko vivre ça te. Yango moni biso toza kolela koloba corona ekokoka koboma biso te. Mais oyo koboma biso ezali kaka salite oyo. Parce que vendeli biso lokola penza c'était moko bateli bino soko bimie kobeta yo. Yawa mai ya mbula soki ebeti terrasse mai ya kokende eza te. Mai etondelaka biso na kati ya tozovivre penza na kati ya souffrance. Nous vivons dans le mendicité, toliaka na mendicité, totandisaka bana na mendicité, tokundaka bibebe na mendicité. Ndenge mpe toza koloba awa toke kobimisa ebembe moko mpo bakende kokunda yango. Tosali boye mpona kozwa cercueil. Ebembe mosusu mpe tobimisaki esali 2 mois. Tobondeli kutu na mbongo moke facture ebimaki 500 000. Mais tobondeli ata na 150 000 baboyi kobimisela biso. Ezalaki mwa pasi. Yango tosengi ke boya kotalaka biso, botika biso boye te mpona kosukisa lokola kini bopeto. Tozali na posa ya 4 pusu bapau barato mpona kosalaka salongo chaque samedi bisika oyo biso tovandi mpona kobendaka mwa salite ezali. Nzambe apambola mingi tozongisi maloba. Papa na biso son excellence Jantini Ngobila Mbaka okozi aloboka mboka na yo bana nimete oye sembo mingi kala bino
ndenge omoni biso oye awa ngai moko Moyei bolamu soki boyembi bapaya bolobaka nini? Moyei bolamu Boyei bolamu bienvenue. Elle est bienvenue. Toye kotala bino na esengo tomemeli bino bote oki mpe frere batika mosusu bazwi moyen ya koya lelo te batikali balobi mbala nsima bango mpe bakoya kotala biso ezali esengo mingi tanga bandeko ndenge tozali boye tozali bacongolais tozali bakinois tobotamaki bakinois tokokufa tobotamaki bacongolais tokokufa bacongolais voilà bato na bato na bandeko na bango tozali bandeko ndenge tozali awa mais Nzambe ye moko ayebi ndenge asala bana na ye. Ok? Bato nyonso na mokili baza ndenge moko te. Mais Nzambe atalaka mitema ya bato. Eza boye te? Eza boye. Nzambe atalaka mitema ya bato. Voilà, yango wana tosi bino merci mingi. Ndenge boyambi biso lelo awa epai na bino. Biso mpe ndenge toye kotala bino toyaki maboko pamba te. Vraiment. Ko limbolela bino position nini biso toye na yango. Mais yango wana nalingi koloba boye. Nalandi maloba motuya oyo président na bino alobi awa oyo bato nyonso balandi mpe bayoki. Naoki oza na badifficulté ya makasi. La toilette, ils allaient à Rotonda, ma toiture ici est baby, moi et un poula, ce qui est béti, je suis à côté de Bino, na Bambeto, moi et Bola Malamo, vraiment. Naoki Yango, et la Bosenga, la maman ministre Laetitia Benakabamba, Azali Awa, à Rosala état de besoin, et Misala Yosowana, et la ministre des Finances, Tokotala ndenge nini ya kosala misala wana. Vraiment, 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 nous en sommes d'accord avec vous. Maman Laetitia. Actuellement, à en contact, na président na bino. Maman Laetitia. Et Totala ndenge nini ya kobungisa. Ma toilette. Ya kubungisa voiture. Aussi ici, par contre, il fait moins langue. Oui, langue. Esengeli biso hôtel de ville tout manifester solidarité na biso na bandeko na biso. Amen. Bango baza bandeko te bandeko na bango ezali. Vraiment. Soki oza kotambola nzela omoni ndeko na pasi telema. Amen. Tout ba biso oyo tozwa moi peut-être chance to malchance. Il y a vivre dans ma mboka papaye. Na nzinga nzinga na yo nazalité. Surtout dans le monde sénégalais ou bien malien ou bien biende parce que pasi il y a beaucoup de congolais et ce qu'on vend dit il y a qui moi pasi. Congolais bazali rare. Surtout dans le monde malien ou dans le monde ivoirien on dit ah ndeko na ngai parce que nous on est à l'endroit où on va ndeko otiki na kisasa. Alors pour les yango, nous avons beaucoup de pambaté. Nous avons 117 sacs. Il y a l'osso. Nous avons 117 sacs. Il y a semoule. Nous avons 117 sacs. 117 cartons plutôt. Il y a ma sardine. Nous allons payer
na 117 cartons ya sucre, huile, tomate na miliki ezali awa. Toyebi bandeko na biso. Toyebi ke boza pe na bana. Vraiment. Bana soko pesi bango mwa bonbon basepelaka. Toza na 10 cartons ya bonbon. Na 5 cartons lisusu ya babonbon lisusu. Pour les enfants. Pour les enfants. Toyebi ke biso na Kinshasa malade bokono ya coronavirus ici côté biso na kosenga na bino esengeli do mibatela ko mibatela ya liboso ezali moto na moto alata masque na ye po amibatela soko lati masque na yo ko na poko ya mbote olala usukoli yango belobi utie yango lisusu mais tango za kolata masque wana il faut éviter ceux qui n'ont pas de côté. Il faut éviter aussi bagazolo, aussi bagamisu, aussi bagamono. Maladie les autres côté la biso, aussi bizolo, mais ceux qui aux armes na maboko, au sukoli maboko na savon, allez maladie moyen côté la oui. Donc pona ozwa mibatela, pona ko mibatela. Ete ozwa maladie te. Sengeli d'abord moto na moto à la masque moto na moto à respecter moi distance parce que maladie wana eza koya na tina basoyi ya mike mike otoza koluba yango ba postillon na français soki yango ezwi yo poe olekisi loboko na monoko na zolo maladie kokotela yo. Mais si vous avez un masque, vous avez un maboko, ya mbote otia maboko na monokoto na zolo ou bien na miso maladie ekozayo soki mokete. Alors natina yango toye na ba cantine oyo ya mike ona otia mai pe kosukola maboko na alenga ngo ba lave main pe na ba solution hydroalcoolique oyo. OK, ils ont l'alcool. Ils ont pris un savon à Kati, puis yango, utiliser yango pour le savon, pour le maïs, pour soukouli maboko. Tango iso maladie moyen écouter na yo ezate. Komi batela natina ya bokono ya coronavirus. Bana Kinshasa oye. Oye. Est-ce que bana Kinshasa obanga? Obanga te hein? Bana Kinshasa na obanga. Tokoki koka somo mais tokobanga ogi tokoki koka somo mais tokobanga voilà maladie ya corona eza na somo mais tokobanga yango wana esengeli tomibatela po ete maladie ezwa biso te moto na moto ayeba kolata masque na ye moto na moto ayeba kogarder moi distance. OK. Moi distance. Nazui na opona moko. Na kopesa na président. Et quand on est président lokola la président alingi kaka azo moi ebele. Voilà. Alors, esengeli moi distance sociale, distanciation physique pour être moto yo vani na e pour éviter ceux qui bokono ici il faut telaki parce que to moni na kati ya mboka na biso Kinshasa bandeko bakufi mwa mingi bandeko baza kokufa bolanda bilobaloba ya bato te bolanda basungi te bokono eza na mboka tomibatela soki omibateli mpe bandeko oyo oza na bango nzinga. Alors kovanda ba mingi te toyaki kotala bino tomemeli bino pe mwa libonza ya moke pe soki tolongo yawa tokotala bandeko mosusu oyo baza na badifficulté na commune ya Njili mpona lelo tosukisi awa otikala malamu. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.